ils ont un moment clair. Et on se montre sur les plans spirituels, au moins on appelle des bilors à mourir les années natati. Bilors à mourir les années natati. On va faire au bazar la sir na bangote. Bakota attaque. Aïe, au moins chic choc. Elle a ça qui a bien poli. Puis le besoin considérer Mao aza mama ya bana, la prime mama ya bana, Sylvine de Zeb, ko babala ki na bongo bake commune basali bala. Jani mutabeng sala buye na poto te. Quand on a yeshi choc na kuti bala vini bakendaki soki pas sami mokili ba groupe mo abongo. Mais ya nono loko yo sali. Balela muninga bongo te. mais balobi la bune zo na corps. Hein? La bune o ya na corps. Aya na chaso, mama na ye moko akufa ya te. Leki na ye akufa ya te. Kaka na Jani ngaboya. Aya ko meka maji. Mutu wana pe lobi tango zala ibe na Grèce. Azo benga pe ye. OK. Mutu wana pa zo lukele ba ressemblance na bango nde ba bande ko luka ba bima ba ni ya pa zo tinda mbongo. Mutu wana pa otinda mbongo, ya Jani pa otinda mbongo. Mutu wana otinda mbongo, ya Jani pa otinda mbongo. Lersko ba vie na biso bazonga ki kuna nde bakenda obebisa masolo. Ozo comprendre o masolo la kuna biso na bino toyebi te. Bon, biso tobotoli ebemba mutu te, tobotoli matanga mutu te. Famille ya Jani za famille na biso, tozolela ensemble. Quand mutu anga meme na Turquie et puis ye aye ko bunda komi Grèce. Anga komi Grèce. Azala toujours na contact na Jani. Tala Jani azalaki Baka munini yendi mosi asalinga bi botika tata wana asa kufaki na ye ye pende ngaza wana ayebi bi azobele mais ayebi te ke lobi pe kozala ye a libéré na ye soki ndenga zali na eloko ye na maboko mais na minute olabi na ofinga matin mais labi na ofinga matin parce que problème na labu na eza ndenge nini akangi ye nano na zuwa akangi na kindoki na kisi mwali mwaya déplacé exact akangisi evandana na mpanda kolia kumisa nzambe ke ngai na beli na kufite nzambe obikisi nga me Jani akei kaka mbala moko yo leki Jani nani nzambe apesaki yo pema oli okumisa ye nzambe azi Jani atiki yo pe opase na bamoma wana epuis sante no eza bien te awo ye moko so botuni aoyesa bino ke veuve aza moko ezaka Sylvie Moliso. Pourquoi veuve la bouine? Vous avez besoin reconnaître veuve la bouine. La bouine, veuve aux veuve ndenge nini? Ezaka Zambia lola e. Balokumisa Nzambe ko sala boyi. Zero. C'est yo pe linga eloko linga ke boma yo za ya mwasi na yo, nde linga e boma yo. Désolé, to regretter na comportement na yo. To regretter muta sepeli na bizlo ko sali ya mote. So i comédie comme boyandi no c'est comme salité. C'est que buzoba. Même la banda kwa batu ba bando benga na biso. En tout cas, je vous remercie. De combien te libérer yo? Maman, Jani susanga biete. Katanga émission ici, non? Merci na balandinyo surtout bolanda na TPN na kati ya Via TV Mode na pesu bino ba mbote belé na ebité soko ekuta bino na tongo na bidi da poka me ba mbote na kombo na Yesu Masia na linga bino mingi ba ina ba s'abonner te bo s'abonner massivement na kati ya chaîne na biso Via TV Mode. Merci na kolonda bo asali kenga tout monde na lisusu na nzela ba éternel na bino en tout cas na linga bino mingi toza bongo kaka na sango moko oyo ezo circuler na RDC liwa bongo ya ndeko na biso Jani Fai Mobutu encore bien pas kotika biso depuis mboka poto yango toza bongo na kati ya chaîne na biso pété na Chic Choc Loyenge bato na ngana zanga moko ya Chic Loyenge ba kutaka Jani na kata musala oyo bato ba soki ezalaka ndenge mayaka na Chic Choc. Mes condoléances Mireille. Merci la joie, merci. Sependo ya mbingai malgré naza na basi na ngana motema na espo yo komona Jani na po façon bazo jouer na ndenge bazo pistonner ba fille na bango na sepelaki na bina kena na Chic Choc na ya Chic Choc boye bazwanga sans problème pourquoi ebele pe basi batalaki déjà nga ba chef na nga déjà ba yeba ide yake mwana oyo obeta bien bazwinga mbala moko na komi ko jouer l'air na komo jouer na Chic Choc et puis natana toyaki moi ba trois filles ngana ye Viviane pe ye donc ça va moins 3 to ba 4 boy arrivé dans la tête à Chic Choc okutaki la brune Jani uko ndeni nakutaki la brune te
nga air na yaki chic choc nakutaki Labwini te nakutaki ba Zizi ba Mami nakutaki mwa ba Picasso ba Ladi ba Chocho ba Shogun batonga nakutaki bangwana ba Labwini tout comme ça nakutaki te dans Labwini ayaki na nsima na yo ayaki na nsima penda ya makasi nsima penda ya nsima tosi tosali toleki na batele tosali basuccès ya chic choc na ndenge na biso nde après bango baye koya ye kuta ye koya deja nga na bani université ok bongo siko lelo ndenge Jani akufi barimere ebimi ke pare Labwini nde motu abomi Jani mpona yo sango liwa Jani kutaki yo wapi et puis esali yo ndenge nini sango liwa Jani bainforme nga na d'abord na téléphone donc so nanga komelinga Mireille est-ce que solo Jani akufi nazokisele mbala mo lokuta natalaki ata te nabinga nazala na réseaux sociaux presque so nalekisi journée moko na koti journée moko na sola mingi na bato na WhatsApp natiaka mpenza bacrédit normal mpenza te nayebisi te eza lokuta abi te namoni na groupe moko de la fanga na bio moni mutu wana apibliaka baartiste kaka bongo so bakufi awuti otya modero akufi awuti soki otya président elombe akufi seke ye mpe moto atya Jani azokosa nga bikolanda yango tia na lokuta nafandi après 30 minutes atindinga su photo nga bikena kota na so na moni batateatre batiaki bilonga Jani seke eza ya solo aye ofungola nakota Facebook rare natie Facebook boye namona oyo atie namona oyo atie nabi eza ya solo nabengi yapo nazimba mo numéro yapo nabengi yapo esone apo azo répondre te nabi seke ye eza ya solo nakomi yapo est-ce que ya solo Jani akufi namoni vi na répondre te nabi seke eza ya solo so zaki lokuta yapo linga lobaki te eza lokuta naye kobenga Mamu Denise mamu abengi biyayi na ngai ya Jani mutema ti mbala mo naoki bongo na fandi na kiti naoki vertige petite na ngabi bapesa sango boye te ngabi te nga nayi tomesana me ake na opeka na ndenge na biso baje me esali nga bien te ya bande oyoka Mireille na ngai yaka tolela ya Jani na bande olela na ndako kanga moko na bandi kolela na biso na kozaleli ya Jani nga moko na ndako bato baotalanga kaka lokwa zoba oloba nini nango boye nazolela na ndako nakita na kiti mabe nafanda na tapi mabe nakomoma ya Jani eza yo te moto okosala boye okufi okufi bien te naolobaloba nga moko bokalisanga maladi te ate loko te omoi bayaya wana tokoma lokwa bafamille moko boye na secret tosololaka bamakambo ebele ya Jani nakobenga yo oyebisi ngai te likolo alingi yo estce avala yo aseki ya Jani ina wa biso makambo mabe boye yo Jani bongo oyo yo tika awa omoi nde tobanosolola tonosolola na biso babiloko ya bongo eza yaya moko abandi na baje apa suki na réalité abanda na réalité apa suki na baventure so soki otuni mutu boye eza ndeni abambi ekombo moko boye omona yo moko otufi no na oseka donc bongo nde azalaki donc bongo siko awa babi liwa ya Jani ke moto aza koza liwa ezali Labwini bake na autopsie mikande bimi balobi Labwini moto abomi ye ndenge Labwini akokuta bino na mosala akomi mwasa Jani bamemani ti lelo na poto Jani moto abengaka Labwini na poto omoi ntango biso tonga na ye chic choc bafamille basali ata diplôme pambo ozwi te nazongi nanga classe nazwi mwa diplôme nanga na commercial bake bwaka nga na IEC nde wana Labwini bayaki omoni ntango Labwini baye tokokuta Labwini baamour bango bayaki na mwa nsima na biso ngo ekipe mpe efandi na wana bon ntango toye nga mpe naye kozonga lisusu chic choc nakenda wana liboso na groupe Simba nabi nakenda groupe Simba nde totangela théâtre ebongi nazala na Simba nakolisa mwa mayele na banobana na nga mpe nde place nakenda oyeba bayangi mosi toyeba nangi donc groupe Simba bayebaka nga mpenza bien le tete ondire mwana ya groupe Simba navandeli na bango mpe mingi na groupe Simba après ntango nga na wana eza Labwini baza awa déjà baza déjà na chic choc après nde na groupe Simba buzoba moko mpe eleka kuna buzoba osakana te bamoni ka bino oyeba petite moko boye mwa kitoko mwani mungi oso azomona kaka ondire kaka ya Simba asala boye oyo nazalaki na nga na esprit na nga na botama na okala nga mpe nanolinga na nga buzoba wana te ntango bapoti nga buzoba wana na mankaka mpe moto yango na ndenge na ye olongo na nga na bino nazongi na nga chic choc kutu babondela yanga kuna naye ozonga na nga chic choc
question na ngezali Jani mutabengisaki la bwina na poto ou bien Jani te mutabengisaki la bwina na poto Jani mutabengisa la bwina na poto te ntango nga na ye shok nakuti balabini bakendaki soki epasami mokili bagroupe mwa bongo namonaki kaka ya baojouer omoni biso basi biso shik ozalaki groupe ya baaffrontement muta budaka na marke na ye muta aza patrone na ndenge na ye oyo bie ngada ya mwa loba muta aza prêtre na point na ye tobetana te tofréquentana te tosolola te te tozala mpe bacamarade mpe te makambo na ye asalaka na bandenge na ye mais histoire eza claire sur table noir et blanc nyonso eyebani nani nga bebi nanga mpe eza sur table bayebi na bango neti yaye mpe eyebani sur table aye kokende bagroupe na ye akendaki mutu amema ye na poto ezali vie moko ayaka azomema bato na poto amema bato na poto nde baya kolingana na mutu yango donc balinga yobika basa théâtre wana ezalaki soko oyoki mutu awuti poto mama ondire likambo esila nango succès déjà wana nde ezalaki bongo akosala tout ata kende soki wapi soko asala nini mpo kaka mutu wana alinga ye nde bakende kolingana na mutu yango bakóma na ye bandako moko ti abotaka mwana akufi après mutu yango aye komema ye na Turquie ntango mutu yango amemi ye na Turquie et puis ye aye kobunda komi Grèce ntango akomi Grèce azalaki toujours na contact na Jani Jani azalaki jo moko boye na groupe biso tokoki kolinga ye te mpo azalaki yaya so otali na temps wana na poids ya Jani na poids ngai azalaki nango nakozala mwasi na ye te mais azalaki na basi na ye moko mpe baolula ye basi baolula Jani bango tomona mwasi olinga ye Jani ye moko olie na rep lomeli donc balabwina na pe wana bakataka bajani parce que bajani bazalaki baelema moko favori à l'époque apona Jani ezalaki blague te bazalaki babongoko baopesa elengi na TV donc siko Jani azalaki kofrappe na ndenge na ye asangisaki na comédie donc esala bien balabwini mpe bando krake na bango baya Jani ntango akomi na bagrèce wana ayo comprendre ke vie wana mpe lokola kangama nanga bazalaka na ndenge obombana lakini siko tosala biso officiellement abengi ya Jani nabima ya Jani atintiki mbongo omoni mutu wana mpe nalandi mpe interview nalandaki ye nano mpe ntango omoni ke nayoki bakambe ezokota nga naolinga nayeba ndenge nivi yango akufi mutu wana mpe alobi alobi ntango azalaki mpe na Grèce azobenga mpe ye mutu wana mpe azolukela baressemblance na bango nde babande koluka po abima banini ye mpe azotinda mbongo mutu wana mpe aotinda mbongo ya Jani mpe aotinda mbongo mutu wana aotinda mbongo ya Jani mpe aotinda mbongo donc ere abimi atalitali bomboka sika na maboko ya Jani Jani mpe arécupéré o Jani ere wana donc yango mpe ayaki na zwi ye yanga moko suko omoni masolo ebandi sikoyo Jani alobi azwi la bwi na ye moko entre temps Jani awuti osala mariage na Sylvie Faye akomi kuna na poto akomi kuna na bwine sikoyo tie mema bango na liwa comment Jani akoki kolese faire mwana moke lokola bwina boma ye kaka sibitima omoni bolingo mosusu ya reforcer eza babolingo mo clair te yango so omoni sur les plans spirituels omona mpe ondie biloko ya molili ezali na kati biloko ya molili ezali na kati omoni bafille oyo bazalaka sire na bango te bakotaka kaka classe mutu polele mayele eza te sagesse ya kogere mibale eza te eloko osala na vie eza te aoyeba na eloko te azobule kaka koto na nga yango nde piège na ozela mobali donc akomaki koutilize sexe na ye lokola yango nde force na ye kua nde akangi mpenza Jani bien la sire sikoyo matanga bino boza na Ethiopie famille Jani baza na Mbinza comment bokoki kolela Jani ana Ethiopie alatanda aza na famille na ye mama na ye azali bandeko ne bazo na mbe pourquoi bino bokoki kotia matanga na Ethiopie merci nazonga nano na mwasi mamoke mpona mwasi oyo bayike Jani abalaki na kina Sylvie Faye Sylvie azalaki bien azala argentine na mutu nyonso ngala na fréquenta ye déjà ntango bayaki na mare evala babenganga na hotel baovanda nakendaki nde naomona mwasi ya Jani yango azala nde bien boye ntango mpe ya Jani akendaka kobala memaka biso badélégation oyo mema saki oyo mema soulier oyo be nini kuna oyo namona façon bayambeli osala nango mpe bien omoni siko place wana na kompena na ngai te neni so tolobi ke atake yo mpe moto yango oza aveugle obe oza mpe zoba
mobali yango kobela banini esalaka mwa bapasi moko boye me bapasi wana Labrine aza na mayele ya kogere citation te azali na mayele ya kogere citation te ozomona me na okoma kote wana mpona matanga nde batie awa na kuna awa eza lokola famille na ye artistique awa kuna ezali famille biologique base dérange na bango te o matanga eza déplace te bamiyokama te tona biso ka eloko moko oso tondi tomema na awa totonda kuna bafacilité biso tosukaka nano awa na tanda me mokolo asuka tozala biso soki esika moko tozala biso to ensemble tokabona biso matanga te ezaka eloko moko so tali décoration eza awa yango mpe ezaka kuna famille baolela baza mpe na makambo baosolola bango na bango na famille biso batete tozala solisoli so toyoki masolo fola bato obimisa yango ekomi na bateve na baémission nga kuna moni base dérange te bongo kutu ya bien basolaka bango na bango na secret organisation na bango na bakoko na bamama na veuve atikali esala bien mais baveuve baza veuve Mao veuve Labrine veuve Sylvie et puis bana baza ebele kaka na enveloppe wana moke mama Denise apesi bango yango bakosorganize na enveloppe wana omoni bana baza ebele veuve aza moko Mao ye moko adia na vie na ye abala na ye aza na makambo na ye famille na ye na babokilo na ye bani Mao ye moko so botuni oyebisa bino ke veuve aza moko ezaka Sylvie Moliso pourquoi veuve Labrine bozoboya koreconnaître veuve Labrine Labrine veuve oza veuve ndenge nini eza maboko na ye Zambia lola eza lokola ozala ye na mobali boboti na ye oboyi ye ozwi mobali mosusu oboti na ye yo ozala pe bwene mais tuna balobi ke avant mikanda basine accord Jani aya Kinshasa Labrine nde moto asine place wana omoi te ata bino boboye me ye abimi déjà na ambassade ke ye nde veuve Jani eza faute ya bato bamemaki banani bamemi oyo namoni elongi ya vie na biso molai elongi namonaki papa dantul mosusu wana namona elongi te bango nde bamemi tala Labrine omikomisa no veuve tika na yo soko tomikomisa nga mpona lingi bien akoma bia veuve bien nga koyeba makambo ezala na nsima ya kivevage wana nga kosubir yango botika mikotisa na ye efali kuta boya na ye la joie Labrine azalaki mayele te azalaki mayele te mwasi nyonso soki oyebi ke mobali wana naosepela na ngai na ye lisusu te nalingi na ngai lisusu ye te soki toyokana biso mibale omoni libala ovandi awa kope na biso mibale ata toobota ezali mokanda yo soki ozwi opase nga mpe soki nazwi apuli bana so bazwi opase nga yo soki ozwi bana bapase mama pase mpe papa ifale Labrine bato babamama mokanda apesa ya Jani bayokala nde bayokanaki alibere na ye soki ozali azali na eloko ye na maboko me na minute oyo Labrine aofingama te me Labrine aofingama te siko problème na Labrine eza ndenge nini akangi ye nano na zuwa akangi na kindoki na kisi mwali mwaya déplacé exact akangisi ye vanda nana na mpandango après sikoyo ye aosala oyo aosala eloko etikala ye kaka ke Labrine abanda kaka kosala filme ya pornographie devant ya Jani toyebi te so asasalaki noko eloko mwa bongo mama epela alobaki yango donc akutana na système ka bubu peut-être wana ayebi na yango te mais maloba na ye ndenge pa obude azoloba non naoki meme na télévision ndenge ofinga bato babétise omoi chic na saki ya baimpoli baza ebele na oyebisa najo meme nga nazala impoli te mais eza na likambo ekomisanga impoli likambo nete na biso liwa moto ekokomisa impoli kanda ekomisaka moto impoli kanda mpe ekoki kobebisela omemi libala okomi impoli ofingi mobala eloko mo bafingaka ye te baboyi yo mpe dans na sens wana merci bandeko na biso bolandi mama na biso Mireille ndenge alobi kabo comprendre ke aza na kanda nde ezosala vraimen esangani na pasi parce que moto apose bango Labrine po tokabwana na yo video mo ozocircule na terrain oyo ya limoso asali jara olela nani ndeko na biso Jani esepelisi bino bi esepelisi bino lazo na ye soki nazala na simba
yangi mosi apesaka nga conseil yangi mosi tobenga ye nono apesaka nga conseil ayebisaka nga babi na nga yomona kitoko bondimi na okasala théâtre yaya sano makambo no mosusu ko ayebisaka nga bongo omoni nayebisi na bi o nosala nga kaka théâtre malgré na otanga na nga me nosala nga mpe kaka théâtre bongo bino na nsimba bato mpe baotanga baosala théâtre wana azalaki na délégué yango moi naza mwa baréserve ebele epai yangi mosi me yaya ya nono eloko oyo osali balela moninga bongo te ata yo oza koma komedi oyo nde moto osekisa te na osekisaka meni nzambe balela moninga bongo te ebimisi yo mabe ebimisi yo na osali te ebimisi yo zoba me nga nayebi ke yo otanga tala ndenge obwekiki intellectualité na yo na mai wo obimi mpena buriki moko numero 0 osalelo pourquoi tangi mosi leka na télévision s'excuse leka na bémission osenga bolimbisi soki oza moto mayele ya solo leka osenga bolimbisi komedi na yo esali mabe moko ebimi sali te tala bana mike bakomi kofinga o neti zoba moko boye ezalaka te balelaka moninga bongo te epembezaka na ebemba kuta epesaka bato bakanga moko ekomisi bato baimpoli ekomisi bato baméchant yo lisusu oyo obayekisi lisusu eloko bafinga te yo molingi bafinga me bafinga nanu yaya bafinga ok merci bakandi ndenge ndeko na biso Mireille alobi en tout cas bakande kasi ndeko Mireille tolibere yo atikanga mama jeni zosilanga bien te katalanga émission esila merci balandi na biso lisusu ya vie ya TV Monde toza bongo na toyambi bongo lisusu mama na biso Maman Denise oyo ayebi Jani vraiment parce que ye abandaki na Jani ye avivre bascène nyonso tu Jani abandaki kosala na ya mabe na ya malamu Maman Denise avivwaki yango. Bonsoir Maman Denise et puis mes condoléances. Bonsoir la joie, merci beaucoup, merci vraiment. Merci pour la parole. Nous avons mis la caméra, nous avons déplacé le transport pour partager la vision. Vraiment, merci beaucoup. En tout cas, Maman Denise, Sangoya Jani a Koufi, Bodi Sango maladie, subitement, quand vous avez bino na téléphone ou bien vous avez na réseaux sociaux, Jani a Koufi, comment vous avez ndengeni. Ngai jour wango na bimaki nanga. Portez-moi point. Oh ya Jani non, après qui jour à Kokufa, il fallait famille dans l'ensemble. Lundi, chic chose répétaka. Les jours, il y a dernier pour naï Kokufa, pour les à la tête, a outil côté, bon base à l'ensemble, va yo kasango nanga. Na yo ki sango ya Diani na téléphone nanga te na téléphone à moi si moko boy. Maman ko na fongoli téléphone parce que ndenge na bimaki moyen na fongola connexion za yite. Maman na fongoli téléphone. Et donc, il faut que nous confirmons biso par le président JP Massamba, nous confirmons biso. Nous avons continué ah, moté me pasuki, na qui bien te, maman ko amurazo benganga, na moi maman, naza nanzela, na qui bien te parce que tout autre solo là, on na 16 ya chic choc na teteri. Bakufela kipe ndeko awa bakolo esika bakufela kipe mama Jackie oyo mama oyo yambaka biso malamu place oyo tofanda na ye bambula na bambula mama Jackie akufaki Jackie Mangaya akufaki tozosola na ya Jani tobando sola na ye ndenge nini kuna ndenge makambo ya Jackie Jackie akufi nini nazo expliquer liwa Jackie salinga pastiche toke kunda Jackie tozosola na ya Jani ya Jani abi pas liwa ya Jackie mais pas même un mois mutu na bandoka pasi ya liwa ya mutu mususu ye pe akufi omoni pasteur basi bakenda komika bango moko bamiyelaka mais na baveve na ye baveve bazalaka te veve mais baza baveve misato mawa aza veve Jani Sylvie Faye veve Jani et puis la brune Faye veve Jani bino bozo considérer mawa aza mama ya bana la brune mama ya bana Sylvie de veve ko babalaki na mbongo bake commune basali bala bozoka toza baafricain fo tozalaka boye mais balobi la brune azoya na corte la brune oya na corte aya na chaso mama na ye moko akufa ya te leki na ye akufa ya te kaka na Jani ndako ya aya komeka maji iko balobi bino bata chic choc boswanisi bapapa masumu mpona enveloppe te bango te wana bilobela ya bato ya internet bazalaka bongo mpo balanda bafingi bayaya te bafingi bapapa te tozalaki na réunion biso nyonso
ntango bapapa bazoloba bazodevie na lisolo elongi ya kala telemi abi te biso tolingi nde boasocie mpe chic choc botangaka mpe ke papa na ye azali ngajaja ngadios nde papa bokoli Diani na depuis age ya 16 ans biso nde tokende epa badiani oyo babashi oyo ya Diani oyo basali epa na bango na famille na ye mama na ye bandeko nde basali ba oyo tozwaki yango kuna tosololi tokenda na président JP Masamba asololi na mama ya Diani alobi na ye boyo mama awa eza musika eza musika ya musika mwaye toyaka tozongaka eza te totie matanga na echecheri place oyo babandaki korepete totie yango 16 ya matanga mpona kofacilite baartiste ebele oyo bakoki koya koboye te mama alobi pas de problème bino apart ngai ezali ngajaja nde abokoli Diani ngajaja azwa Diani na maboko na ngai depuis mwana moke nakoki koboyela bino te bosala matanga biso mpe tozosala koto toyebi oke mama par semaine tobanda osala efort koyata 2 fois toye totali bino lere siko bavie na biso bazongaki kuna nde bakende obebisa masolo ozo comprendre oyo basolola kuna biso na bino toyebi te bon biso tobotoli ebembe ya mutu te tobotoli matanga mutu te famille ya Diani eza famille na biso tozolela ensemble en tout cas batalinga kokabola chic choc na famille ya Diani te comme tazo bénéficier na liwa ya Diani azate tozaka na passe toza na passe ozoyoka ok balani na biso bi ya TV tellement toza vraiment ba comédien baza ebele tokanga mama Denise te nazochite juste na video wana nakotika mama Denise exprimer sentiment tokanda oyo aza nango par rapport ya video mama Denise ya na biso ene na biso ya Ndimosi asali video oyo azolela Diani Faye façon leleli Diani esepelisi bino to esepelisi bino te balandi bolanda ndenge mama Denise akoexprimer ba sentiment na ye ngana bino tokutana na prochaine édition merci beaucoup esengo ya kokumisa ye eza te mpo ya Ndimosi abeli awa mokili mobimba eyebi tobandaki kosambela kaka nzambe abikisa yaya nzambe abikisa yaya akufa te yaya akufa te ko totala bona Afrique du Sud baobeta ye lukutu seke na se ya maladi wana songisongi ebanda kotambola kaka na ye songisongi yango moto etindi asala buzoba na yo moko mipakoli yango mpo nzembo wana oyo osali wana na age na yo sokolisi bana oza mpe na bakoko obeti babe ata balukaka bavi malke osomikundaki oso gaz ese esilaki olobi te na profite na nsima ya Diani ozwa bagaz zo gaz mesopi yo ebomi yo salite makasi même président boda aleli alobi biye Ndimosi moto akosala biloko ya boye nayoka boye na Allemagne bazobenga ngai pa lino le plat makambo nini ye Ndimosi asali ngai bi botika tata wana asa akufaki na ye ye mpe ndenge aza wana ayebi mpe azobela me ayebi te ke elobi mpe ekozala ye kolia kumisa nzambe ke ngai na beli nakufi te nzambe obikisi ngai me Diani akei kaka mbala moko yo oleki Diani na nini nzambe oyo apesaki yo pema oli okumisa ye nzambe azi Diani atiki yo mpe opase na bamoma wana epui sante no eza bien te fali okumisa nzambe ke osala boye zero seke yo mpe elingo eloko elingaki eboma yo eza ya mwasi na yo nde elingaki eboma yo désolé toregrete na comportement na yo toregrete moto asepeli na biloko osali yango te soki comédie ekomi boye ya Ndimosi ekomi sali te seke buzoba meme na bandako ya bato mosusu bao bandobenga na biso en tout cas je vous remercie.